Ok. Alors, vous avez biloko. Quand on sait la zone de Mounene, il y a magasin, environ 500 magasins. Il étal environ 62 000. Vous en place au TK, vous avez des propres. Vous avez des poteaux. Vous avez des poteaux. Ceux qui peuvent mourir dans le mito. Parce que vous avez un poteau, vous avez un poteau. C'est ça, beauté. Asani aza étranger esika wana eza esika na biso tozalaka wana dia longoli biso abuki nde tobima libanda ba musuku tu bakufa na batation de bisika na bango wana lokola gouverneur azui charge ya kotonga atonga mokolo zande kosila kokodi kwa zando wana zotengelaka biso atongela mutu te ezaka biso asala za étranger akende abongisela biso wana tokota mama yanga azalaki koteka na katia mama na ngai akufaka parce que tango asani aye kozwa contrat oyoyo tango aye kozwa yango babandi kobengana babato babandi kobuka biloko ya bato kobebisa biloko ya bato nde omoni ke no mama na nga pika ekrize akufaka mais oyo tosalaka na se efutamaka na se lelo mpe asani aleli afuti mabe oyo asalaka wana merci na gouverneur.
message nanga eza boye Asani aza étranger esika wana eza esika na biso tozalaka wana ti alongoli biso abuki nde tobima libanda bamusuku tu bakufa na batation likwa bisika na bango wana lokola gouverneur azui charge ya kotonga atonga mokolo zande kosila kokodi kwa zande wana azotongelaka biso atongela mbutu te ezaka biso asala za étranger akende abongisela biso wana tokota tolobi boye ide wana eza mabe te po azotongela nde biso azobongisela biso place tokoteka atuka likambo wana oyo gouverneur azwi ya kotonga zande eza mabe te eza malamu eza pona terrain na biso peuple congolais eza pona bosenga na biso yango gouverneur asali yango en tout cas vraiment eloko otango Asani atongaka yango biba mama yanga azalaki koteka na katia mama na ngai akufaka parce que tango Asani aye kozwa contrat oyo tango aye kozwa yango babandi kobengana babatu babandi kobuka biloko ya batu kobebisa biloko ya batu nde omoni ke non mama na nga pika crise akufaka mais oyo tosalaka na se efutamaka na se lelo mpe Asani aleli afuti mabe oyo yasalaka wana merci na gouverneur azotonga zando azosala bien po abize ya mboka na biso na bana biso tina 4e génération mais biso tolele pa na ye azala za étranger mais atika biso za na biso ndenge azotonga mais alepe ya mingi kwa batoni bakufa wana bamesa to ezalaki ala elongwaki mais aza papa bana ebele amina lobabo Asani anyokoli biso mingi tozali na poto tobanda koyeba te
balobi oyo ayokaka ye wana nde akenda liboso tobanda koyeba te tozalaki na mwa erreur papa tondo kata président nyokoli biso mpe asali biso mabe nzoka tobanda oyeba te nzoka oyo nyonso eza mpona babien na biso nzoka eza babien nyonso ye moza obénéficie nango lelo na miniti oyo papa aye kolandela aye kotala ke ye akomi mokonzi jamais babien na ye ya mwana mboka ekende na étranger nde toye kolandela ngo papa toye kotala ke eza bolamu na biso moko tokoki okanisa susi mpo totenga tozwa bénéfice eya na bana tootangisa eya na bana basisi baklasse misala eza te me tomoni lokola papa azokobuka magasin sani arekipera babien na biso nyonso mbongo na mboka na biso ekotaka te ekenda mosika toyeba yango te papa susi biso tozali nango kaka ya koteka tobanda oyeba te lokola ezali boye papa bosala misala na bino topekisi bino te papa sala mosala Oui, c'est son voisin. C'est son voisin. Ils disent que c'était peut-être des tracts, ils ne savaient même pas que c'était une... Signé par l'administration en tête. Bozo biloko na onyonso. Bozo biloko na o. Yo biloko na yo. Oui. Biloko na onyonso zozo ngo. Biloko bungi. Bungi ayibide bungi azo ebere azo muge. Kaka yaga sikoyo kaka. Namoni oyo bungi. Biloko na mine bungi. Ya komi kaka sikoyo. Biloko mo bungi te. Biloko te ya mutu beke. OK. Alors bozo ba biloko okende quand on sala zando munene ba magasin environ 500 magasins ba étal environ 62 000 bozo en place au TK zando za profrère bozo linga ba bozo linga ba ke les poteaux pour mona ndenge mboka za kitoko so ki pe mboka na biso ko mitoko parce que on tapera poto ba otala pe mboka na za kitoko eza bote tozo sa pona mboka tozo sa pona mutute tozo sa pona mboka mboka ekene liboso bana na baleki bazana sima na biso baya kozwa mboka baokuta mboka ya bien eza vision ya tata mokonzi ya komodernize mboka yango toza kosala banzela tosala mpe bainfrastructure kokoya bainfrastructure ekoma ebele na kati ya mboka tata mokonzi aza kosala biso mpe tozosala ndenge moke na ndenge ekoki oki bolanda te batiaka bino baisomania te basungisungi o voilà toza na problème ya motu te toala besoin tobongisa mboka na biso mosala bozosala eza kolesa bapapa eza kolesa bana eza kolesa bakulutu na baleki ndenge boza koteka na nzela eza eloko malamu te nzela boza komona nzela oyo demare ekenda botina kabinda batina kabinda nzela ekomema bana na kelasi ekomema biloko ya kolia biloko booteka soki moto asombi ya koleka ifo akende na ndako wana ekende na ndako ifo azwa nzela nzela soki moto aza maladi ifo azwa nzela mpona emema ye na hôpital olingo otonga ndako na yo
soki biloko ya construction ekokende na nzela mosala bozo kosala ezali bien mais nzela eza plus important que mosala parce que soki nzela ya kotambolisa te nde toza komona na wileri mikolo embouteillage sur embouteillage ato oza maladi okokoma na hôpital okokufa na nzela na mbongo na mombongo na poche nzela kasabuku bokangi